ça ka défendre biso ya ko vanda pe ko panza sango ko panza penza bon actualité ya mboka na biso Congo. To pesi mino ba mbote ba abonné au penza bon biso entre ka télévision na ba o non ba s'abonner te to bengi no penda boya bo benga bo s'abonner bo liker et ça ka vraiment bien to ko semble bon ba actualité politique comme mboka na biso to le voyage à moi mboka Fatou Beton na niveau ya Israël to moni FCC en charge pour les changements de Moïse Katumbi. La Mouka penda bon basangani marche penda o ya munene kozala calamité arrivé à Moïse Katumbi na Kinshasa tout à l'appel olenge l'église catholique balobi bazana insécurité na mboka Congo kaka na capitale ya Kinshasa te na mboka Congo baza vraiment na insécurité depuis chef de l'état zo bongo pouvoir na bango pouvoir donc bango bazara penda bon na insécurité to ko ba insécurité ngo ezara penda ya nini to moni sous ba déclaration na ba ndeko ya FCC bazo tweeter balobi pas si ezaki l'air Joseph Kabila zalaki oui baboite mais depuis le loyo mwana mboka penda le père et des mères Fatou Beton zo pouvoir nzale bakisa misusu na Congo babakise biso lisusu eloko na kombo ya ram o penda Kongola yebaka te o existaka na tango ya Kabila te mais lelo to moni ram o penda ekosisa ba unité o penda eko perturber ba programme ya baturam pe na système nango balingi ba meka pe ko sa ba lui ba meka pe ko sa na non ba différence kokende ya mwana mboka Joseph Kabila na kokota ya mwana mboka le père de mère Fatou Beton nazanga monter na plateau nazana analyste na ngai nazana invité na ngai nazana justice ina vraiment todo sembola ba actualité ya mboka na biso actualité politique ya mboka na biso na syndicat télévision en justice. Bonjour. Oui, bonjour maman Katia. Bonne santé. Bon nzambazo tambola na biso toujours na mopepe ya Fatou Beton. Toza ko s'habituer na ba mentalité sika mama kambo ezali na kalaté to komo meka que lingeni to ko changer ba mentalité pour mboki kende liboso kwa to moni lelo gouverneur Atou Matubwana o penda za na mboka Canada gouvernement pende ko senga azo mela penda bongo ebonga na ye on s'est présenté te le côté à comprendre ni eza piège azoki meloko to azana temps ya kosala lisusu na esika na niveau ya Congo central esika pazaki gouverneur. Bon eloko liboso o mtaloni yango azobuka parce que province wana ezali ko mériter mieux province wana portuaire ezali porte monene ya Congo par rapport ba masuwa nyonso minene yaka eklekelaka nde na voie ya Congo central. Bon il y a Géraki ceux qui ont se reproché et l'autre mon côté na kanti que effort royal linga ça les aïki ya kondima ko se présenter na justice mais le fait déjà que komona qui a kimaki avant même que ba interpeller et là ici que aza déjà fautifié mon quoi ils ont reconnaître culpabilité na ye yango monaki que ba interpeller directeur à cabinet na ye na quelques autres membres ya cabinet na ye avant ba ko saisir ye à profiter peut-être à profiter na temps wana justice aza ko examiner na ko landela ko tuna mituna na directeur ya cabinet na ba mususu ye pa kimi na ye mais loko la ba rétablir ye na ba droit na ye question munene eza qu'il faut azonga comme gouverneur ya Congo central donc soka zongi comme gouverneur ya Congo central lui place azali na Canada zo yeba déjà que kozonga ne comme gouverneur ezande ba ko kangaye. On est bien non qui bako kangaye parce que il ne peut pas échapper comme ça. Il y a un autre zoloba. Donc il y a ce cas ça muto bande ko se reprocher le kota lingaka kimate. Déjà dès le départ ko kima muto akima keza muto ayebilikam. Muto ayebilikam buté même si ba circonstances zandenge nini alungaka azala wana pona ko prouver innocence na ye. Ngana kanti ke oyo cour constitutionnel basalaki na ministère intérieur ya kozongisa na ba droit na ye yango wana nde légalité sengi mais ceux qui kozonga na ye na limite ka kozonga parce que c'est déjà un monsieur oyo azana kacha ba irrégularité belé azana kacha moyibi ya mbongo ebele ceux qui IGF rapport au IGF apesa ki eza rapport ya ba détournement ya mbongo ebele donc yango wana moya zonga na Congo central ezate ngana kanisi que la prochaine étape est que dans Congo central il faut déjà qu'on se sensibiliser qu'on soit un gouverneur qui répond normalement à la vision au président de la République parce que ni vice-gouverneur a remplacé, il a crédité
vis-à-vis la population ya Congo central. Lelo yo tout le monde Denis Kadima prêté serment au niveau ya cour constitutionnelle. Bande ko pe basili ko déclarer ba autorité oyo pe bazalaki na pouvoir pe ba kendaki basi pe ko déclarer na ngamu na bango balobi wana ba tiende ko chapo tous les 6 confessions religieuses batikala ta koyo kanata mukolo moko te mais Denis Kadima comme président ya seni ndenge nini mbokizo kende mabe ya omoni lelo FCC la muka ensemble pour le changement de Moïse Katumbi basangani pona ko sala marche nene pona ko mobiliser batu pona ko telemela contre topé Denis Kadima topé chef de l'état le lenge bachene sikana babi izaka loka bazue yo vanda awa nebiti analyse no sa place. Bon eloko biso sengeli toye bezage mboka na biso et mesana qui d'abord na lure ya ba crise ou ta makamba ba élection bandi depuis 2006 oyo ba processus électoral et bandi to ba 2005 2006. Donc 3 fois au toki na ba élection toki yango na ba crise consensus peut être la kozwa makaka te. Donc ezali moko ya politique ya mabe o église catholique na ECC bakindaka nango pona ko entacher processus électoral na ba problème. Alors désignation de Denis Kadima eza makambo déjà to lobelaki na ba actualité lekaki. Loko la chef de l'état a entériné a se justifié très bien na discours na ye. Et loko ali bosse sengeli batu ba yebeza que consensus ezwa magité. Mais charte na bango ba confession religieuse et lobini. Ce qui consensus et monanité et sengeli bosala nini. C'est qu'il faut ba kende na voie ya ba élection. Alors pour certains, on va dire que l'élection est non, les 6 confessions religieuses, la majorité na bango, majorité na bango s'est dégagée pour la Denis Kadima. Et puis il faut te rappeler que Denis Kadima a yé mon côté. Denis Kadima était le choix de la confession religieuse wana 8. Tant que vous sélectionné la candidature, la candidat ne peut pas arrêter na qui. Alors pour na bato bazoloba par rapport à tribu. Il faut que Denis Kadima et l'Ogwa Liboso Zomema na makamwa seni eza alternance en termes ya ba zone linguistique. Depuis toyebi makamwa seni ba candidat nyonso baleki wana balobaka ka Swahili. C'est aussi une réalité. Depuis toyebi makamwa ya seni confession religieuse o epesaka ba candidat ezalika ka 5 na catholique na ECC. Siko ba mususu oyo baza batote bango pe bako proposer te. Donc na logique wana to komona ke soki to limito longola ndeko Kadima soki ba accuser ye il faut ba preuve ezala. Yango mona ki ba senga ki tamula ye omoni président assemblée nationale Azeli Saki alobité na zongisi sous makambo na maboka ba confession religieuse. Bolobi ke bozozo ba menace ba preuve ezali wapi. Bolobi ke ba corruption ezali ba soupçon ba preuve ezali wapi. Lokola ba preuve monana kité. Même monde entier là parce que président Assemblée nationale Mbosso Kodia a bien équipé communauté internationale Mobimba a tali si bango réalité wana à l'hôpital la difficulté tous en ba confession religieuse bazo yo kanate communauté internationale peut ba ke koyoka ba confession religieuse ba lobby au finish ba kotiki la kaka tanyon sauté mboka Mobimba ezala suspendu pona ba catholique na ECC il faut tout évoluer. Yango après avoir analysé dossier wana na Assemblée nationale na commission o ezalaki chargé à côté la makambo wana nde ba moni que en tout cas majorité s'est dégagée et ça déjà solution. Denis Kadima faute de preuve il faut te retenir parce que tozo accusé ne l'autre côté ceux qui te mona qui preuve ya makambo bazo accusé nde ba kokai ko écarter pour chercher une autre voie mais comme ba preuve ezalaki te yango moni aza désigné ngana kanisi ceux qui toke maintenant na profondeur na niveau peuple congolais soko tuni opinion congolaise ba congolais te mutu baza contre Kadima mais c'est plutôt un groupe d'individus oyo sikolo ya ba intérêt na bango balingi te Kadima parce que bazomona ya za menace pour na ba intérêt na bango. Je prends l'exemple de Moïse Katumbi to moni ba yeko dénoncer Moïse Katumbi abandé ko participer na ba discussion ya ba membre mususu ya seni ndenge ba ko proposer bango na niveau assemblée nationale lokola senga ki premier vice-président ya seni ba PCT abimi libanda akomi contre Kadima. Ozomona ke ezali guerre ya ba intérêt ya ba individu et non l'individu Kadima. Donc problème ezali de deux côtés.
batu mususu bazali ko salela tribalisme ke kadima azali ekolo ya Tshisekedi bakoko tchaye mais na loi na biso eza na esika ote bon eza na ba preuve te parce que biso to koloba kutu ke Tshisekedi depuis aza président de la République équilibre ezali toza na président de l'Assemblée nationale azali Muyaka muto abandundu toza na premier ministre azali muto akatanga président ya Sénat lelo soki Tshisekedi azate aza deuxième personnalité ya mboka président ya Sénat azali muto ya Est ainsi de suite okotambola nango partout wana komona ke réalité wana ezali kaka basé na batu oyo balingi kwa tissé un tribal comme moyen na bango ya kosalela politique. Donc côté wana nga nazoloba ke likambo ya Denis Kadima ezali likambo moko ezali basé sur la raison te. Bato bazo contester Denis Kadima baza na ba intérêt na bango individuel, il faut ba expliquer ba congolais ndenge wana. Donc na niveau ya ba catholique eza mo mesano ya mabe. Comme déjà baza habitué ya kozalaka na ba groupe ya ba politique ko partager ka ba intérêt na bango balingi ba pérenniser likambo wana. Obstacle bango bazo mona na Tshisekedi eza parce que Tshisekedi président de la République ceux qui élection et salami mabe ba ko condamner pe président est obligé à veiller en tant que bon garant il y a ba institution makambo ndenge kolekela na mboka. Donc na minute oyo il faut nde batu bazala tolérant processus lokola a déjà démarré ba musu balobi faut Kadima ko juger na musala batika Kadima sala musala parce que mutu akotele malusu azate toko bandela ndenge ni toko yebisa président ke kata makasa lokasa na yo osinyaki to bandela eza na temps wana te vraiment. Ok, voilà na bandi ko landa ki yango po toza pe bana mboka total vraiment ba formation pe to yo karape to landa pe to twitaka lolenge cardinal Ambongo asali ba déclaration na ye depuis chef de l'état au pouvoir baza toujours menacé ba comme na niveau na ya insécurité na mboka oyo kaka na capitale te mais na Congo mobimba baza déjà na insécurité par là ngara lobani. Bon, insécurité na fallait peut-être à déterminer ou bien nature nango même si ils en ont obéir bango peut-être. Voilà, c'est-à-dire insécurité ils en ont façon ébélé. Mutu musu pas se sentaka na insécurité ce ka moni ke intérêt na eza menacé. Alors, na niveau ya cardinal tout le monde oh et ça le montage parce que balobaki quelques jeunes gens baki ko attaquer résidence à cardinal c'est un montage ba jeunes gens na bazaki non identifié mutu moko tatikali komona soki bazali ya parti nini mais ce qu'on comprend ezalaki que ça na kabal moko monté oyo basalaki ba monter en toute pièce pour balobaki le cardinal est en insécurité. C'est le tout premier cardinal ou azako lobango qu'il est en insécurité. Mais ce qui to lobito analyser il y a le but que depuis Félix Tshisekedi a un pouvoir bazali ko recevoir ba menace c'est faux. Félix Tshisekedi a un pouvoir à commettre acte oyo président moko tatikali ko sala tout le monde cardinal Mosengo auti kotika biso mikolelekaki awa akomaki cardinal Joseph Kabila tikala ko honorer été mais le président Félix Tshisekedi bonté azanango akataki ba tourner na ye akei pona kokende ko honorer cardinal Ambongo tango bazali ko banebité terme ba utilisaka mingi na bosani tant bazo tchaye en place comme cardinal na Vatican. Mais le président de la République accueilli honoré moi na mboka. Il a été ici na stade pour na kolakisa bolingo zanango attachement zanango vis-à-vis ya ba catholique. Rapprochement na présence zanango eza pour na kosangisa ba congolais nyonso de manière à ce que ba congolais ba comprendre que bolingo ya mboka Bosangani ya mboka ezelo moko ezali très important. Mais cardinal lokola ye azaki déjà na makanisi ya mabe parce que loko ezo boma cardinal eza nini eza masanga mabe abanda nango kala. Cardinal na 2018 bazaki côté ya lamuka. Alors na cardinal na likopa ya batu nyonso wana ya ba Union européenne oyo bazalaki d'accord tena Tshisekedi basutenaki candidat na bango ya lamuka Fayulu. Mais lelo comment na Fayulu penzana PPRD bomoko pe basangani mais la politique est normal. Bon, maman ezali lenge ba fingana est-ce que tondima ki lelo ba comprendre des la politique to ko loba ke eza normal mais na terme ya bon sens to zo kama loba ye moko Fayulu makama banda ko yebisa bato par rapport à Kabila to komona ke Fayulu n'est pas un politicien au congolais asa sérieux akoko tia sous lito ya yokaye. Donc obandaka Fayulu ayebani na niveau national
depuis 2018 parce que na 2018 avant Genève na niveau national batubele ba combat Fayulu te complot à Genève et comme que Fayulu comme lelo acteur politique batupé batanga kombo na ye toyebi yango à partir à 2018 na ba octobre wana soki septembre wana obakenda ko sala complot na bango et koya na ye soko landi ba propos na ye échange na saison nyonso chaque saison Fayulu yaka na ba propos asika lelo ndenge Fayulu azokende na groupe bakendaki mais Fayulu abosa na teke na 2018 ebisa ba congolais bakende élection te na veille ya mukolo ba élection Fayulu abimi alobi to kende élection na veille et pourtant banda au sala campagne contre élection nga kanti mutu wana ba utilizaki mingi pona ko distraire ba congolais yango moni bato FCC ba sepeli ba tshai na kacha lingomba na bango ba kabiliste na ba katumbiste soki bato ko benga bongo ba sangisi na kati po ba yebi ke Fayulu est bon pour distraire soka ki na scène akenda ko bina soka yembite akenda ko sala ba geste ba musicien les Congolais baza ko envoûter biso mingi na distraction Congolais o aza sérieux analyser ka ba propos Fayulu akozala suna tante na ko tshali to ina ye ko yoka muta modèle wana ngana kanti ke basali bien ba aider biso peuple congolais ndenge basangani wana c'est une façon ya ko aider biso to éviter ka confusion parce que yo kanisa batu mususu bazana bolingo mboka ba mususu bazana tsekedi alors que za bongote eloko ba Fayulu basali nazo senga katumbi pasala ngo babima na bango kaka balakisi ouvertement que bazana d'accord Kinshasa ndeto koye parce que ça bimi bon Kinshasa non Kinshasa ngana kanti Kinshasa azana kacha hésitation déjà azan de bandade parti politique na ye eza existaka na mbongo parce que zomo na différence ezali entre kopa mbongo na kopa ofele involontaire azan ndenge moko tera mutasala ka kopa lar muto azo mukilo to vandi eza basé na ba intérêt Katumbi a mesani ça déjà ba collaborateur na ye mabe azana collaborateur moko te sérieux wa koko linga lelo Katumbi sambongo muta kolanda ete batu bazolanda ye bazolanda nde mbongo po ba politiciens bazobenga ba politiciens ce sont des opportunistes ils ont compris que Katumbi paye mais tant que comme makambo mboka bayoki ke soki o rejoindre Katumbi de père et de mère ko kango singa ebele moni balobi bango soki Katumbi akei bakotikana na bango na union sacrée bakolanda ete yango moni Katumbi a décalé décision na ya ko bima na union sacrée si les garçons n'engé ba musu balo bakaza garçon mais porte za ko fungoma abima na ye pourquoi azo bima te o non te soki bo sali boy non ba ligne rouge za da franchi abima na ye akotaki mutu abendaki na makasi te ndenge pa akoko bima na ye azela ba chasser a soutenir ki pe mokonzi ya mboka pa tshaki loboko soutien wana tozolo bango mama moni azo soutenir président te baza ko soutenir nde mboka ekende liboso parce que nga pe langage ya kolobaki ko soutenir président de la république eza langage ezo nyokola bato mususu bakoma kosala on dirait cop na bango so ba PC poste te atombokeli président soki mutu aye na idée yake na ye ne ko servir mboka tozana na ba conflit donc moni ko ya Katumbi alobi ke no ba ye ko soutenir peuple congolais même ya lobaki yango mais tant to moni na kati azo aider Tshisekedi nani ba critique o ya malamu na mboka ezaka ba critique o ezotonga eza pona bolingo mboka eza ko faire avancer mais ba critique à Katumbi eza fondé na likamnene eza fondé na eloko moko te yanga pour moi nazo loba que ezali nde reconfiguration ya politique à Congo eza na batu o ba kokunda mapona libela batu wana ba ko commettre erreur kaka na momoto zali erreur na bango mutu ko sala ke ba enterrer bango pona libela bloco ba sala eza lokwa FCC sala ka musala wana avant que les élections en 2018 basali bloc ba bengango FCC ezindisa bango bana mai boîte ezinda donc lelo lokwa basali bloc wana bazobengango bloc patriotique ngana zobengango bloc ya ba ennemi ya peuple congolais donc nde basali bloc na bango congolais o aza sérieux abanda ko analyser moko na bango ata la passé na ye soko tali passé na bango komona ke bazana même passé ya ba miibi ya batu moko bazaka na maloba moko clarté c'est tous de la même catégorie alors bato bongo ba aider biso nga congolais on a zabo de père et de mère okeno ko sangani likamba ya Fayulu okoyebi sangana Devos Kitoko okoyebi sanga Katumbi na yebi ba histoire na bango donc les Congolais qui s'assument ayebi déjà dans quel camp il va appartenir donc pona kosuki sana pona na koloba ke tozaka na deux camps na insista kango mingi quand il y a changement na quand il y a statu quo quand il y a changement bato baza prêt ya kokende na Tshisekedi na quand il y a changement aza candidat na bango pona 2023 bato balingi statu quo bazana Kabila bazana Katumbi lelo ka Fayulu déjà rejoindre bango na bato nyonso kuna candidat na bango bapona ye si c'est Olive Lembe bapona si c'est Katumbi bakopona
Alors, ils ont le choix libre et à candidat na bango comme ça, bah éviter le peuple congolais confusion. Donc, confusion c'est que bah yeli biso ba candidat belé mususu azoko sanet azana Tshisekedi mais azo distraire peuple congolais. Wane kozana sens. Ok, voilà, les autres, mon bande de connards, il y a un gambo, il y a FCC, tout peut perdre, comme ça, la déclaration, on va l'oublier, on va reconnaître, oui, la pouvoir, on va salir pendant 18 ans, ceux qui le lobby, peuple congolais, abandonné qu'on vivre bien, les cas qui passent, mais oh, pendant un mois, on va Félix Antoine Tshisekedi, le monde, comme il y a ma baie, il est sous une rame. Ramo penda na tango Kabila pe exista quitter les lois comme quand so check crédit be ramisa ye ba beleliki ba sa e ba lobi wana sous système ni ya banzala o penda za ya koleka na bangole ba zaki na pouvoir. Bon omoni na régime ya Kabila ba mesani sibiso na gouvernance ya manipulation na gouvernance ya distraction, c'est-à-dire bato bazo sa makambo mais bazo ya ko manipuler bino na ba mensonge. Tout le monde a ça la inventaire ou bien audit, il y a régime, il y a Kabila. Tout le nombre de promesses, le nombre de réalisations. La promesse est à la 99,9%, réalisation est à 1%. Bon, bango balobi que passe l'équipe mingi na mboka. Non, ils a passé l'équipe mingi ta fana ya ozonga na likamuna. Il faut na meka kwa peser bande ko belé ba congolais. On peut peut-être baza ko traverser ba situation difficile. Mbok changement nyonso ya na mboka et memaka crise. Crise pourquoi? Parce que mon message ezalaki. Parce que changement est à ici la crise des anguilles. Donc crise il faut ezala pour changement et à s'opérer wana. Crise au besoin de connaître ça que Moussalo Kabila salaki pendant 18 ans, tu as prévoir le logoté en termes d'infrastructure, rien n'a été prévu. Sur le plan social, le logo mokoté est prévu. Sur le plan politique, rien n'a été prévu. Ndenge bamboka baninga ezotambo la gouvernance, il y a prévention Moussala l'état yangwana. Mais biso ezalaki te. Tshisekedi tangwaye akuti moyibi na mboka eza à 100% à tous les niveaux. Akuti mboka mobimbese tekami parce que ba mabulu ba mine eza partout yebisa ngai. Tangu yo papa oyo kuti lupango na yo bazo welela mikanda kuna balobi oza na problème na parquet. Oko welela lupango na yo nanu o sécuriser lupango parce que yango bovandi toko welela bana balia. En première des choses, c'est la sécurité du pays. Sécuriser l'intégrité en mboka muteza d'abord primordial. Au moins qu'il y a 2 années, oh Batouazolo FCC cache Fatia perdaki non, il a repris le contrôle du pays. Denga tozo reprendre le contrôle en mboka na biso ezo permettre biso que biso ba mboka to banda mena ko se positionner en fonction. Hein? Il y a savoir faire na biso en fonction ya bateau au bazar na sagesse à kolinga ko servir mboka. Mais bande ko na biso FCC même bandoki eza na bandoki bayoka ka personne. Yo pendant 18 ans Ozana bilan te ya kotiki la Congolais mai na courant au pesa ngo Congolais te parce que ça na ba Congolais lelo bazo le la Tshisekedi balobi Tshisekedi tozo za na mai te tozo za na courant te 18 ans Kabila sali apesi bango mai te apesi bango courant te wana eza ba biloko moko ya base o eza kutu primaire so yebisanga na 18 eloko ni Kabila salaki o abosanaki oyo bato ya Kabila bakoya ko presser nango Tshisekedi ngana nzo kansake eza mauvaise foi ya bandoki ba se tromper ba époque bazo kansake obscurité o batikela ki peuple congolais kozaka na mulili wana ko découvrir vérité te. Le problème c'est pas crise ezo frapper biso, il faut mutuna muto yeba pe en dehors ya o biso tozotala o banaye ko lela wapi parce que mbongo muyibi biso pe to banaye ko liango yo zo dépendre na muto yo azwaka salaire à 50 personnes ozo dépendre na muto a détournaka 10 millions chaîne wana ya banti valeur ezo lesa batu musu tina se soki lelo bakangi ba robinet c'est normal peut souffrir. Dans un premier temps, nous allons souffrir pour que nous ayons un ordre normal. Kolongwa na gouvernance ya bosoto, kokota na gouvernance ya malonga, et même à crise. Crise au bateau bazo sentir ça na ba facette belé. Ezaka te que non, ba dirigeant bazo diriger mabe, bazo ba batante ça peuple te non. Eza pe na ba habitude ya sika o esengeli biso tozwa. Soki obane ko dépenser mabe ozozela noko na yo ayibaka na ministère aya ko pesa yo, yekola ko luka yo moko. Oye besika nini salaire ndenge ezalaka mususu azo réclamer le ezapo azaka na salaire aza engagé par l'état mais ba mususu azane na salaire te o bane ko dépendre wapi ndenge biso ozana kisasa bangande belé to yebi yango ba bazana bakapela bazana bakimbuta baza wapi bato babane ko panza mbongo ebele baza batu ya FCC po mbongo wana bazo zango aflo ya muyibi akopanza ngo na mayele te aye nango esika batu bazo bina bazo mela masanga apanja ngo
bato bazozwa ezobikisa bango te mais soki bakangi robinet na biso na bango tokolela te eza pe parti na souffrance oyo bato bamona lelo mais lelo lokola bazokanga barobinet mbongo wana ezosunga muke muke bamatelaka bandeko baza na basalaire na bango salaire muke muke soda azoluka salaire emata enseignant azoluka emata lelo bamédecin bakoluka emata ekomata ndenge nini soki basisi moyibi te donc congolais soki azocomprendre akolanda bandoki ya FCC te akolanda bandoki ya bakabiliste te akopesa président Tshisekedi appui akozala na compréhension que soki tochanger mentalité tozoaider président tokoaider kaka te na kotia pression mais changement ezodépendre mpe na bacomportement na biso elo congolais azoyeba te ezaki moyibi esali ke lelo so gouvernement bimisi 200 millions pour aider bacongolais même na secteur ya bilanga ekolimwa nyonso mpe tozali koretrace yango tomoni badossier bokanga lonzo yango oyo mbongo nepoka kabila ebima ebele 285 millions mais mbongo wana 285 millions eza retracé te tomoni banjan kokufa balongola ba moteur ekoma nango na bamasuwa pourquoi parce que na culture ya congolais moyibi ekoma nango seconde nature siko lelo président abundisa moyibi te abanda kaka kobimisa mbongo ya gouvernement batia ke ekitisa biloko bakolia yango yango moni bazobundisa moyibi tozokende malembe to changer pe bizaleli bafai eza nango comme na début nyonso ya bonne gouvernance ezosenga na biso tout ba congolais nde to s'impliquer na cadre wana ya changement mentalité de biso to connais biso ko chitier malembe to bila fa chef de l'état na Israël tout monde vraiment chef de l'état cette donné na kati ya Israël ake ko poser genre des fleurs na iboso ya tombe ya Jésus après on a tambola qui suspend la visiter Israël diplomatie en pendezani vraiment ngazo esengo naza nango eza parce que to koti na alliance moko eza sacré mboka wana Israël outre peut-être ba considération diplomatique eza mboka moko ezali moko très capital pour na surtout biso ba chrétien alors lokola président Nyatima kone kuna Israël a traité kana ba nation pamba te ba alliance asala kangona ba nation pamba te mais ce qui est atypique ezali ke mboka na biso le président Mobutu a kometaka erreur moko capital l'erreur moko très monumentale ya kozwa mboka na biso kokata relation diplomatique na Israël abebisela biso makambo ebele mais lelo tomoni avec président Félix ce n'est pas seulement pour Israël mais ça pour le monde entier diplomatie ya Kabila et enclavaki mboka aucun investisseur sérieux aucun pays sérieux akoka kotala sous Congo même campagne Tshisekedi dazo sala o batu musu bazo dénigrer eza ya ko réouvrir Congo na monde bandai kotala sous Congo te ba otala biso kana ba violence sexuelle na insécurité. Donc le Congo n'avait plus rien à offrir, même sur le plan touristique. Mais le président a quand même rassuré qu'ouvrir le Congo dans le monde. Donc en Israël, on a tout le monde qui a sali makambo ebele outre diplôme de mérite, to doctorat ou un PC honorifique. Et c'est un dirigeant intègre. Ça n'importe quel dirigeant. L'analyse na bango, il y a gouvernance na ye, na façon à agir, comprendre que Aza grand homme. Apport na ye ezali munene pour na changement na mboka na ye na Afrique pe na monde ba ko utiliser ye na ba institution ebele pour apporter sagesse na ye et faire changer ba décision mundela za na culture lokola biso te soki ba moni ke mutu aza important ba kombataka te ba soutenaka mutu ndenge wana kindoki na biso eza na Afrique eza nanu ya ba bolole surtout mingi eza na Congo awa ya soki ndeko aza na eloko ya mutu ya ole biso to accompagner ye pona bolamu na biso nyonso biso tokosala nini tokende ko faire souffrir ndeko wana to boma ye potozwa mengana na mukuse na kolobake ezalaki réussite bisika to azotambola kuti même communauté congolaise za kuna balobi eza un bon pas oya franchir alliance otokoti wana na Israël et puis relation diplomatique wana na Israël et porter belé bato bazo jijango na ba mois na ba année balobi dans une année to moni le côté non eza lokolo loni eloko yeba qualité eloko yo loni soko loni avocat na yo yeba avocat ebotaka après combien d'années soko loni matembeleza biloko moko ya pamba ebotaka même na basimandaka mais soko loki eloko mutuya oyebi kozala na patience oyebi ndenge nini ekobota donc eza bongo. Ok, voilà, tout comme la souka, balandi biso partout à travers la télévision. Lancez bon message pour les efforts pour tout Cameroun. Bon, merci na bandeko balanda tindiko bazolanda biso. Va continuer à soutenir le chef de l'État parce que c'est un président qui mérite d'être soutenu. L'opposition est en BT, mais si vous avez l'opposition, l'amour et mboka ekozala malamu. Tolinga Congo, pe tolinga na biso ba Congolais. Merci na yopo ya mbaki ngai.
numéro ezali plus 243 82 349 65 26. Merci na batutu bolandi biso à travers Tindika Télévision. Topesi no bambote mbote na papi kelila mon pouvoir mbote na réflexion be babos. Ya biso vraiment ya Tindika Télévision. Chez UTT, Porte Londres. Richard Longa triple code diffuseur depuis Paris. Les 31 octobre, nous avons insisté sur mon anniversaire, c'est dimanche. Bah souhait, bah fait, bah appel vraiment et ça la vraiment vrai. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store. Oh, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne. Oh, il a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso. Et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh, yes. C'est créé un store et Sali Kakamoko. Le sérieux. À quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe. Oh, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh, yes. Mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau de produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. Oya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire. Oya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabilo kono sotela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.